C'était magazine Écho de la semaine, le dimanche 15 octobre 2023. Vous allez vous présenter en gros avec impact na idéologie. Tofungola enquête magazine ya mokolo ya lelo pour na koyebisa bino que mwana mboka André Wameso oyazali grand leader né Congo, l'homme du moment, l'homme de l'actualité, Dirkabaya chef de l'État. Porte-parole après la célébration Congo nyonso bande Congo pe bena Congo nyonso salaki lisusu mubangi na tourner na Congo central akendaki wapi pe ko sala nini to kotala yango avec impact na idéologie kaka na enquête magazine ya mokolo ya lelo to landango avec attention pour na rolakisa bino commentaire surtout ça la visibilité ya batu na ndenge mais lelo ezalaki pour tout l'accabino nini André Wameso Dirkabaya chef de l'État salaki na Congo central dans le cadre ya kozala porte-parole ya ba Congo et pas ya mokonzi mboka garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est parti en image. Après la célébration du 72e anniversaire de la mort du prophète Simon Kimbangu ainsi que la fête de nativité du chef spirituel de cette immense église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangana, André Wameso, candidat député, et Dirkaba du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi s'est montré digne du fils né Congo afin de participer à cette cérémonie ensemble avec les kimbanguistes en Kamba. Oui, quelle joie, quelle popularité qu'avait le né Congo de revoir un de l'air à cette activité d'une grande envergure le vendredi 13 octobre 2023 dans des territoires de Songololo à Kimpese où André Wameso a ralenti ses pattes au terrain et Kimenuk de Kimpese. Accueilli comme un prince, André Wameso, un véritable né Congo ensemble avec tous les Ngunza qui se sont décidés de soutenir la candidature de André Wameso. Il a, dans son allocution, salué les combats que mène le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sur l'indépendance économique du pays. Yenge Bantoto, Yenge Muzulu, Mono Mwaneno, Kumbwami André Wameso, Mwana Mpanzu, Mfumwa Laza, Ntekelo Miala, Yentumbaze. Si à vous va mon Congo, si à vous va mon français, si à vous va mon Luna. Moto Batinda, Azalaki moto ya Angola te, moto ya Congo Brazzaville te, mais Azalaki moto ya Congo ya Kati. Mfomo Simon Kimbangu. Komba ya Simon Kimbangu ezalaki liboso ya kutuzibula meso. Avant ko banda komba nyonso soki misu na yo eza kokangama esika ozokende ulendi lunga. Alors il fallait liboso afungola misu spirituellement yango nde ya motu ya koleka oyo mfumu Kimbangu azwela biso. Deuxième indépendance ezali indépendance politique. Kasi pona peuple atombwa, pona peuple a sentir bomengi, pona peuple pauvreté et kende, bato bakoma ko vivre bien, il faut indépendance économique. Na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, combat na ye pona indépendance ya mboka. Aimé par tous les habitants de sa province, André Wameso s'est vu de plus en plus considéré par l'arrivée au terrain et Kimenuk de quelques mamans marchandes. Bauti koyebisa ngai ke ba mama ya wenze bazali awa.
À savoir, hormis nos mamans marchandes, nous avions constaté la présence de tous les Ngunza venant des différents coins du pays, les membres de l'UDPS, les handicapés et tant d'autres personnalités. ayeki awa na invitation ya bangunza basalaki réunion na bango awa ya monene na Kintwadi ya bangunza organisé par Maman Kembi qui est aussi membre de BDM et Azali qui était première suppléante na cadre ya Alliance UDPS Bondo Diamayala. Rappelons par ailleurs que après son échange avec le responsable de l'église Kimbanguiste à Kamba, le porte-parole de Bakongo auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi, André Wameso a rendu visite l'église chrétienne Union du Saint-Esprit et cuisine PV à Longo, se situant à Mbanzandimba dans les territoires des Madimba où André Wameso a signé les livres d'or et a promis de s'impliquer totalement à la construction du bâtiment de cette assemblée et a garanti de faire de cette église une confession religieuse reconnue. À retenir aussi, c'est pour une deuxième fois que André Wameso s'est rendu en Kamba pour une visite privée à la première fois, ainsi que pour représenter le chef de l'État à l'anniversaire de Simo Kimbangu. Bandumba ezitoko mbote na beno UDPS viva UDPS viva UDPS viva Yenge Dantoto Yenge Muzulu Papa Eva Mana Mono Mwaneno Kumbwami André Wameso Mwana Mpanzu Mfumo wa Laza Mtekelwa Miala Si à vous va mon Congo, si à vous va mon français, si à vous va mon luna. Ainsi, vous aurez été là vous, mon émotion. Mbuta Kimpioka, Kombwandi? Oui. Mbuta Kimpioka, vous venez émotion. Mais, jour ezali na koloba makambo nyonso na solola na kaka. Ezana no tango ya kolobela makambo wana te, to sambela, to aider aza na convalescence pour santé na ye ezonga. Mais nalingi na yebisa bino nkima kimosi. Tokende na Fondation Jésus Noël Cheke bana lingwa la bana lukunga baza kosepela makasi surtout na misala o Fondation Jésus Noël Cheke esali mikoloti koleka awa na institut isangi pe na marché Kalembelembe
mwana mboka Jésus Noël cheke bana lingwala bazo compter sur ye ba action kuta sala ebele kasi atikite aza continuer toujours kosala aza toujours au service de la nation, surtout na petit peuple dans le cadre de la communication de proximité azalaki na terrain. C'est parti en image. Bobo Samba Landa Oyoka, comme on dit en latin, le verbe à dire écouter, entendre, c'est parti en image. Fondation Jésus Noël Cheke vient au secours de l'Institut Isangi et du marché Kalembe-Lembe, tous dans un état malsain. Sur invitation de la mutualité Banalokole, Jésus Noël Cheke, avec la fondation qui porte son nom, a effectué une descente à l'Institut Isangi qui regroupe actuellement le P3 Lingwala et l'Institut Saint-Mouzei. Ici, les constats sont amers. Les écoliers étudient sur les sols et dans des conditions sanitaires médiocres. Très choqué, Jésus Noël Cheke n'a su retenir son indignation. Tout de suite, il a instruit que les choses passent en mode d'urgence. Fondation Jésus Noël Cheke et Bongisa École de lancer des travaux à partir de lundi. Bongisa École ndenge baboti ya biso mpe bakulutu na biso batangaka toza koréhabilite bongo etali peinture nango mobimba ezonga kitoko tozozongisa mpe babana baklase nyonso mpo bana na biso oyo bazali kotanga awa batika kofandela mabele mpona kotanga kelasi kobanda lendi oyo ezali koya awa misala ezali kobanda awa bongo nasengi na biso ndenge misala ekobanda awa Au marché Kalembe-Lembe, Jésus Noël Cheke est venu en appui aux mamans commerçantes qui ne savent à quel point s'est sauvé pendant cette saison de pluie. Elles ont par ailleurs reçu un réconfort. Aussitôt saisi de l'air désiderata, le natif de Lingwala a remis une enveloppe devant leur permettre de résoudre tant soit peu les différents problèmes auxquels elles sont exposées. Jésus Noël Cheke a aussi pris l'engagement de contribuer à l'assainissement du dit marché, moyennant une somme qui sera versée de manière hebdomadaire. Mai eleka kote mususu te po biso batozali awa toyebi boni wenze na biso etungisamaka na ntango ya mbula oyo tozali kasi oyo tozala kosala tokobanda awa na bakonzi ya marché ekozala basolution moko palliative pamba te na projet ya biso oyo ali kosimba biso makasi na motema. À savoir aussi, avant la modernisation prévue de ces lieux d'échange commerciaux, Jésus Noël Cheke a promis la réparation prochaine de tables afin de permettre à ses mamans de vendre dans de bonnes conditions. Mwanamboka Jacques Kambala Chilombo, Ouazali, conseiller principal et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Ouazali, candidat dans le Conga dans le cadre de sensibiliser la population, puis la base, puis les sous dans le cadre hier, on a un grand leader à Salaki, ma descente est belle, mais quand il y a tout oyo, tout le propos recueilli, il y a un qui a service contre rendu, il y a un qui n'a pas pasteur grand leader na Okapi na commune Yangalema elekaki ndenge nini contrat azalaki wana pe lisusu ba reporter na biso ya Echo de la semaine bazalaki wana pona ko lakisa bino ndenge nini tozo ko accompagner ba grand leader pe ba oyo baza ko promettre koza balobeli na biso lobby malgré que ba élection nanu ebandité et puis
la campagne électorale non pays bandité, mais dans le cadre de la sensibilisation dans le terrain, en contact na base, ça ne nous empêche pas d'accompagner les grands leaders ou les candidats. C'est parti en image. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis dans le quartier Okapi d'Elvaux pour rencontrer un échantillon des leaders d'opinion et pasteurs de ce milieu ici, donc d'Elvaux, une partie de l'UPEN, Kitambo, Jamaïque et Kaluka, dans le souci de leur présenter notre vision et le projet de société qu'on a en vue de préparer des grands ralliements. Les ralliements avec de bases, une fois que le temps sera arrivé pour le faire. Et nous sommes très contents de voir les réactions positives de tous ces leaders-là à notre projet de société. Oui, je crois que l'Église joue un rôle important dans l'éducation, la formation de la population. Et Jésus l'a dit, l'Église est à la fois le sel et la lumière du monde. Donc quand le sel perd de sa saveur, il n'y a plus rien. Quand la lumière ne se plus éclairer, on est tous perdus. Nous voyons depuis des décennies la manière dont l'Église congolaise en particulier fonctionne. C'est comme si l'Église s'est démarquée un peu de sa mission d'éclaireur. On devait éclairer notre jeunesse sur les vrais enjeux de la vie de tous les jours de la nation. Dans mon discours, j'ai voulu amener un éveil de conscience au niveau des serviteurs de Dieu. Si Dieu, par sa grâce, il a positionné Daniel, Joseph, et les textes le disent, comme le roi babylonien l'a dit, il a souligné des éléments importants. Ils avaient l'onction, donc la puissance du Saint-Esprit, ils avaient de l'intelligence supérieure, ils avaient la sagesse, le savoir-faire, le savoir-être, et on envisageait même le mettre dans la gouvernance. L'Église ne peut pas se dédouaner de la gouvernance, sous prétexte que ce sont des choses charnelles, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Or, Dieu nous a mis sur terre pour justement asseoir les principes de gouvernance céleste. Quand la Bible dit que ton règne vienne, le règne de Dieu vient à travers aussi les institutions. Donc, il faudrait que l'Église travaille de manière à préparer nos jeunes à entrer, nos acteurs, nos pasteurs, nos actions doivent être telles que nos jeunes, les hommes et les femmes sont dans l'Église, entrent dans les institutions pour aller influencer positivement les institutions au bénéfice de la population. Fini ce temps-là où on pense que être un homme d'État, un homme repositionné, ça relève de l'occultisme. Ça, c'est diminuer Dieu. C'est réduire Dieu à un homme incapable de positionner ses serviteurs. Et c'est méconnaître la puissance qu'a l'Église. L'Église peut produire de bons citoyens, des gens avec des valeurs et des valeurs qui seront au bénéfice de la population. Voilà, tout autour de cela qu'était notre discours. Et aussi, on a présenté des grands axes de notre projet de société qui concourent à l'autonomisation de la femme et du jeune Congolais, l'amener dans l'entrepreneuriat. L'Église doit adapter son discours vers la productivité. Il ne faut pas que le message de la prospérité produise les fainéants, des hommes improductifs pour la nation et pour leur propre famille. Donc la prospérité marche avec le travail, marche avec un effort et les actions. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans l'Éden, il avait déjà amené à l'Orient d'Éden un jardin structuré, mais il leur ordonne de le cultiver. Quelque chose qui est déjà structuré, normalement, n'avait pas besoin d'une touche humaine, mais il leur dit qu'il faut travailler là-dessus, il faut le maintenir ordonné. Nous voulons chasser de l'Église la mentalité des dominés, des gens qui consomment et qui subissent sans pour autant être des acteurs d'influence. Voilà. Tokeni na province ya Congo central pour koyebisa bino que réouverture ya avenue Kinshasa sur tronçon Londe pe station Engen Vuvukieto et Salamaki mokolo ya 14
octobre 2023, par Yemoko, le gouverneur de la province à Congo central, le docteur Guy Bandundungidi, Tolanda, reportage Oyo proposé par Bande Konabiso, il y a cellule de communication à gouvernorat et à Congo central. C'est parti en image. C'est sous une pluie battante tombée dans la ville portière de Matadi que le gouverneur de province, Dr Guy Bandundungidi, a procédé à la réouverture de l'avenue Kinshasa sur le tronçon Londé et station Indienne Vuvukieto. Longue des 200 mètres, la réhabilitation de cette artère est un ouf de soulagement pour ses usagers. Très applaudi par la population venue en nombre pour la circonstance et reste déterminée à soutenir les actions du gouvernement provincial. En liesse, la population a encouragé la volonté politique de l'exécutif provincial. Vraiment, na sepeli mingi na zela o ndenge gouverneur auto fongola biso yango po yango ba o déranger population. Gouverneur ya boya Congo central, ezaki gouverneur ya solo ye yo Gibandu sans polémique. Zela oyo gouverneur ngadenga sali biso yango to sepeli to yiba action ya boye. To nyoko mingi butu moi to banoko lela pona nzela oyo nani akolongola biso ma ya misu. En tout cas eloko nenga na sepeli pona papa o na simplicité na ye na se ambula mais aye kaka po afongola nzela to sala satisfait pona journée lelo. Nzamba sunga ye abaksela ebele ya ebele. Lancé le dimanche 23 juillet de l'année en cours, les travaux de cette route ont pris fin en septembre dernier, soit une durée de 2 mois. Exécutés par l'Office des voiries et drainage et financés sur fonds propres du gouvernement provincial dans le cadre de la grande campagne de réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Matadi. Merci beaucoup. Alors, Nalingina informé bato nyonso bazwa ki ba message ya bilobela mwanza kokoma to ba audio na ba statut ya bato ke maître Den Lumbu akufi ezali lukuta nazali ko démentir ango na kombo ya famille mobimba ya maître Eden Lumbu que maître Eden Lumbu aza vivante aza vraiment malamu nazalaki kuna en tant que journaliste d'investigation on ne le verra jamais au conditionnel qu'il paraîtrait que nazalaki kuna nakine kotalaye azali bien portante azali bien azape ko belate maître Eden Lumbu motema ya même maître Madilou bazali très bien bango elongo na libota mobimba maître Eden Lumbu azali au cadre na partie ya ACP ya excellence Gentini Ngobila mbaka gouverneur de la province de Kinshasa pe azali présidente ya fédération ya Funa donc niveau ya Funa azali malamu akufite bato onyonso ozali source ya bikomela mwanza bikoma koluka ko boma mutu kaka boye mutu azali vivante justice et Roland de Labino tango na yango ekokoka. Merci beaucoup na mwana mboka Chita za kolanda biso depuis quelque part Ouazali chef ya protocole privé ya gouverneur à ville province à Kinshasa pe to bosa nté na niveau à Pointe-Noire tonton Bouyamba bazota la biso scotché branché na niveau ya Durba Driel image et longo na madame ne baza kolanda biso Tikato zonga na Kinshasa pe karato continuer pour na sabino qui est fondation Bob Mboba Ekombe ezali ko installame na ba province na cadre ya kova site nyonso lelo ezalaki mokolo o ba installaki bureau to cellule ya Kingabwa elekaki ndenge nini Iris Ntoto azalaki wana compte ya Echo de la semaine enquête et magazine. C'est parti en image. Na cadre ya kovandisa fondation Mboba Ekombe Bob na Kinshasa pe na Congo mobimba na yango mokolo ya dimanche 15 octobre 2023 président national ya FMB Bokonzo Eka akitaki na Kingabwa précisément na quartier ya Yaoundé na salle ya paroisse Sengonza pona ko-installer antenne ya FMB nyonso ebandaki na losambo suivi na présentation ya ba-invité tango azwaki maloba président Eka atelisaki na bana ya Kingabwa bien fait ya fondation FMB
pe ya autorité morale na yango Bob Mboba oyo azali bongo directeur ya service ya protocole ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tango asilisaki alekaki mbala moko na installation ya comité ya antenne ya Kingabwa oyo ekokumbama na président Yves Yamba. Na suka ya nyonso président Eka abetaki setete na élection ya 2023 FMB bazali ko soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je veux féliciter le président de la République oyo abengi na kombo ya Fati Beto Mukwanto Mbololo na 8 mandats. Je veux féliciter directeur protocole na Mboba Nkombe Bob babosala FMBT tozali po topesa président de la République deuxième mandat na ye na kati ya mabele oyo ya ye ya Congo ya bakoko na ye. Yamba pe azalaki maloba te. Esengo ezali vraiment partagé na sepeli parce que koya ya FMB na mabele na biso ya Kingabwa esali biso esengo mingi esengo makasi yango topesi pena merci na chef de l'État premièrement Fachi Beton pe na directeur ya protocole na ye oyo aza autorité morale na biso ya FMB oyo nazobenga Aigle. Ah oui, nyonso elekaki kitoko avec impact na idéologie po bana Kingabwa bayambi fondation Mboba Ekombe Bob maboko polele na mabele na bango pe ba promettre kozala sima ya Fachi Beton na nzela ya Bob Mboba oyo azali directeur ya service ya protocole na ye. Pe sengeli boba ete ba membre nyonso ya fondation Bob Mboba pe jeunesse congolaise mobimba bazali ko remercier le garant de la nation Félix Tshisekedi na ndenge a éleva moko ya ba jeune leader ya RDC comme directeur ya protocole na ye. Wote le badite. Merci beaucoup. Topesi Mbote na je suis Funa, je suis Bandal Gilles Boulembi. Autre la biso depuis quelque part et le monde madame Nanabana Gilles Boulembi. Grand frère Nabiso, aîné confrère Nabiso, je suis Funa, je suis Bandal, soutien total na Yosika aux la biso depuis quelque part. Tokeni na Gabon pour nous souhaiter, je viens l'anniversaire na Libota Mubimba. Madame Winnie, Torobo Sanarate, Bana Nabiso ba Océane, et puis Chloé, et puis na Yemro, papa na bango Dieudonné, d'autres Nabiso depuis na Libreville, depuis na Gabon, Mbotama et Lamu, na Bilunion Sobozo Kotala Biso, depuis Kuna na Libreville, Winnie, et puis Bana Nabiso, Océane, et puis Chloé. De la part, il y a des données depuis na Gabon, kuna totopesi mbote na bande konyoso, il y a gizo bananzambe na Gabon, tout la biso, Torbo Sanarate Lumumba, le grand leader, Torbo Sanarate Rigen Lumumba, et Longo na Mosakoli na biso, il y a solo Mos merveille, tout la biso depuis na Gabon, merci beaucoup. Nazali koyebisa bana matadi ke Bobo Sanate ke zala leader oyo babota bana matadi bakola na matadi maki libanda po nakotanga pe ko bakisa maele kasi grand leader mukaza kozonga kuna po na ko défendre couleur na bino na ndenge idéologie ya mopepe ya sika ke opération bengana ba député akala tozo soko bato ya sika Patrick Masoya Patrick Masoya Azako ya kalamingite boza komuna yewana mwana mobali ya solo en illustration. Merci beaucoup Richard Mvudi, Patrick Masoya yewana, n'est-ce pas Papa Nzeza aza kotala biso depuis quelque part pour na oyisa bato tuke kalamingite masole zako banda fondation Patrick Masoya toujours nasima ya ko soutenir candidature ya honorable Patrick Patrick Masoya Oyo Azali, grand leader né Congo, donc les passionnés né Congo, Pic Rouge, Patrick Masoya, Mbote Sika Ozarota Labiso Elongona, Mama Karine. Nazane Sengo, Yakoyambela Bino, ba invité Kitoko, Narosenga Nabino, Bolanda vraiment, Torosola Nini, Nabango, Padaliba chef spirituel, Tolanda. Ba extrait il y a tant fort il y a entretien nabiso nabango c'est parti à l'image.
Fidèle Maswekama ba Congolais ba Holanda yo bande ko diaspora ba Holando tongi toyeba ozali nani ozali nganga ozali pasteur ozali guérisseur tozali nani. Merci Papa Peggy. Ngai nazali chef coutumier. Nazali chef coutumier, nazali chef ya pouvoir ancestral en Afrique. Il y a clan nini? Nazali chef ancestral ya ne Congo. OK. La Congo centrale. Donc biso tozana limité tozana kola ba médecins sans frontières. Bon. Donc nde omoninga boye biso nde batu oyo nde nazali awa ngai nde mutu nasololaka na bancetre ata esali 100 ans mutu akufa nga na kosolola na ye wana eza pouvoir na biso bato mosusu bayebi te yango ozomona bacomplication trop na baeglise même bisika bazokende na banganga bazokocomprendre te nini ezoleka na monde or pouvoir eza na bakolo nango. Merci beaucoup Maître Fidèle Maswekama. Alors Maître Christophe Ngoma. Oui. Il pose le rôle à Maître Fidèle. Oui, nous avons moi naïe. Moi naïe. Oui. Mais précisément, il y a un chef coutumier, mais si vous avez un toza banganga nki cité mais papa aza chef coutumier nga naza mwana oyo nasalaka na papa apreparaka ngai sima lobi soki ye aza te ngai nde na kocontinue misala na ye. Maître Fidèle Maswekama nalingi tosolola moke ba élection. Oui. Sur le plan spirituel oza komona ba élection esalamaka ndenge nini parce que na tant que comme on a élection bato belé mona mutu wana sali campagne sali makel ache ba mbongo ne anje mais ensuite mutu musoko mona a un impact ba voter menzo kande azana do ya kozala même pas chef de quartier mais yona ne mutaleki mutu mususu candidat président de la République, c'est makelé leti comme peut na veille albi lobi ngam na président de la République lobi paye tete mutabimi mutumususu mutabimi élection pouvoir wana ya ko voter to muto leka sur le plan spirituel pe et pesarato orientation ils la wana pour muto leka facilement. Merci de me poser une question. Pour-il les loba te vele bazo comprendre te lelo tozolo na makambo élection bato belé bazobima na balabala bazopesa ba candidature bazobimisa bambongo pour le voter bango mais babosanaka na kati ya famille chaque famille tozana ba descendance yo soki na famille na yo na kati ya famille na yo mokonzi azala te il faut yeba po bato mosusu ti ozomona bango bazokoma ba mikonzi mususu ezali déjà banda na ibandeli ya bakoko na bango bansete na bango bakonzi bazalaki mais lelo tozomona ka loyenge ezomema bango yo ozomona même ba élection présidentielle biso toyaka oyo nyonso esalemaka na butu na moyi esalemaka na butu oui toyaka mpe na bamvutuma na biso ntango toponi motu wana ya kozala tokopona ntango ozalaki ne bon omonaki oyo tosalaki na matadi na ntango afuka konzolo fuka konzolo tekende ozolo ye na bilanga tokomisaki gouverneur okozala na mbongo na yo soki oza na descendance na yo ke moto azalaka mokonzi te kende koconsulte biso yo consulte biso nga na consulte bancetre na yo soki mpe il fallait nasolola na bango mpo lobi oleka okoleka mais soki te papa comment yo na famille na chef du village azala te mais olingi koma député national mais en passe papa côté balakanga makambo na bino oyebi te bozokende na banganga na pasteur asambela mpo nazala nini pasteur aza miso kokufa azomona te biso nde bachef coutumier biso nde toza na pouvoir ancestral tosolaka na bancetre ngai nde mutu akoyebisa yo
kende ngoza boye na côté na famille na bino na consulter na famille na bino okoleka po toyaka na envoûtement nini soko landi makambeleka ki na élection passée élection présidentielle passée au mona ki ouais tout le monde Joseph Kabila Kabanga pesa hii représentant d'Ofena Shadari ou azaki trop sire qui est na veille à lobaki lobi na la président mais souka biso bancetre ya Congo bancetre ya Congo to sali réunion ba lobité il faut tout ça là bango surprise mais kosakana te pouvoir facher za na ba corté wana ezana ngo ba corté po même o ya kopesa ki mokonza ko sutuka po biso photocode sans envoûtement yo zo mona mutazo signer comme tanga la mukisi manda akomituna ndeni ngana signer comme boy donc bino ne ba ancêtre bo sala ki facher les gars président yango zo mona soki tembe zo mona nyoso bazomela ko sala soki batie mutambo biso to longoli et nous sommes ça biso très tolongoli comment nango black te na zoloba mboyo so mona longi na télévision mais na benga combien de fois aux en Égypte aux en Brésil aux Europe les lorsqu'o yeto so oui pouvoir ancestral les anini pouvoir ancestral ezali pouvoir oyo biso tozo pa bakoko na biso ya kosolo na baye bakenda tout sur la naba bakenda oyebi papa journaliste tango ba élection zo koma non o mona ka fula batwana mona bon ba musu bazaba to moite yango mona ka mutu ba voter na bango yé mais le kola leka na maboko na biso te aleka ni na makambo na te toke to longoli ba vwana ye oui yo kondi maté tolongoli bavwana ye topesi moto biso toponi yango makambo na mona kamuto ngafo nakozwa dernière minute ozwi te bato mosusu bakobela ba AVC tour oyo po toza na décision mboka fo ebonga na aliro tozokendela fo mboka lokolo komo yeba na susu na bato fo ebonga alors toza na posa déjà moni to bande kozonga boye toye oyo aza na posa koyeba makambo na zoloba abenga na bon avant de continuer tout le monde pour la titre mayaka oko signifie biso basigation nango oyo ozomona oyo eza na pouvoir nango oyo eza na pouvoir nango oyo pesa na pouvoir nango molati lo ba Nigeria bino ba igwe natambolaka partout so nake na Nigeria bayambi ngai tozalaki na élection ya Pascal Suba bayambaki nga tozalaki na mayeye biso nyonso babengisi biso epa sasu tokende olia na Braza or ozalaki mpo baboma biso me soki bato mosusu bakufa oyo bazalaki ya ndamo biso mosusu tobunga kaka tout le monde avandaka na Congo démocratique te navanda na mbanja Congo bancetre babi yaka ovanda awa na centre yango navandaka kuna donc ce qui dit que oyo eza délivrance donc soki mwasi abotaka te abalaka te nini soki ye moto aye mpo na ngai na kolata oyo moni eloko ozomona oyo komona yango kaka bone ozomona boye te eza pouvoir oyo ozomona yango nasalaka makambo ya soki nazokesola na bancetre omoni mutu mosusu abanda kosambela po akoma mutambongo akomaka mutambongo te nzoka nde na famille na bango mutambongo azalaka te mosusu mpe ti aza wana balakela ye mabe na famille ke famille oyo mutambongo akozala su te parceke mutambongo azalaka liboso kuna asalisa bato me azwa déception na bafamille avant kufa bo ye lokola bino bosangani na ngai ngai nde nakufa mwana natika pouvoir na ngai na mutu akenda nango comment on a monté ça l'affaire boye je suis sympathique alors si comme biso toza wana soki oye kotuna nga na kokende ko consulter bango soki pardon na kosenga bongo bonheur mais yango nde simbi ti oyokaka non moto aza na code ya famille ezali pouvoir ya famille yango na oyokaka code ya famille
oteka na mungu apamba mais osunga libota mobimba ozosomba mituka bato bozuna yo opesaka yango to formule ezali na activaka yango donc soki eza ya kolala eza na famille na bino na koactiva yango so mpo osengi kena na kosengela yo mpa bancetre na yo pasi ekomi lelo mpo osunga libota nasengeli yo osololi wana eza makambo pamba papa kokende oluka kisi te ya mbongo mpo banoboma bafamille te biso tobomaka bato te bongo tozotomona problème spirituel ebele guérison spirituelle côté traditionnel nyonso wana pe otraitaka yango okota badimension nyonso wana mais nakotaka parce que ya sikona koloba neti makambo ya guérison bamalade ebele lelo bato bazokende poto bazobika te AVC basikre mosusu eza singa eza hérédité siko héréditaire po tokata ngo biso ni fo tokata ngo yo kasi docteur okata singa bakanga na bakoko biso bato yeba makambo bokoko tokata makambo wana yango mona ka mutu akena hôpital balandi ye na bademo akomi na porte hôpital balongoli maladi babombi ya koti na hôpital ba mami ke bakisi ba mami ke bakisi amela mele bakisi maladi sili jour à Kobima, je malade, ici, on a d'accord, na mele bakisi, malade, mais aussi non. Pour photo que nous kata makambo na makambo boninga sala na Congo neto zaki boy, mikolo nyonso to le kaoyo, ti lelo. Mais biso ancêtre na biso bato na pouvoir ancestral, tozoko kanga nyonso wana. Élection on a ebisio papa journaliste makambe kozale belé. Nazotala bato mususu bazopesa ba candidature na loyenge. Est-ce que la famille na yo si au mona mukonzi descendance ekozanga te même yo ndeko vandi wana ozana pouvoir abakoko na biso bon yo koyeba te oyo poison boni batiela yo maître fidèle to pesa baloba pa ya maître Christophe Ngoma ba jeune ebele bazotala biso ba jeune ebele bapostile pe mais peut-être ana mbongo te mais aza leader avant abanda nyonso pré-campagne maka mutu est-ce que ça est important il faut consulter bino bancetre eza bongo ndenge nga papa lobi nga nazobakisaka juste kobakisa. D'abord, félicitations à la jeune nyonso bazo postulé. Ndenge kaka papa. Maman. Bozo ngana ancestral. Zonga ancestral na yo, o consulter ba ancêtre na yo. Soki pe na famille boza na ta na autorité mon côté, soki pe bokolinga bo senga nzela wana na bakoko na bino ke bozwa autorité na famille, bozwa député na famille na bino. Eko salema. Bokene na loyenge te bozonga nde na ancestral po bozobunga nde ancestral mingi bozonga nde na ancestral po bozwa solution ya malamu c'est quoi solution bozonene ba contacter bino ni ndenge nini po yo za na mbanza Kongo pe ya solo to kana simanda kwa po to mona ba te belé il faut falloir que para falar português para você saber que eu vivo lá no Manda. Fala português. Então que falar? Eu vivo no Manda Congo, no bairro Ruiz. Bom, se você quer me contactar, número na ngai zawa. Número na ngai ezali okobenga ngai na koyamba yo, oza na posa na ngai okuta na ngai na kosola na yo. Donc eza boye papa journaliste eza blague te ngai lokola naza chef coutumier nalinga koyena bamikambo na bino ya batelevizio oyo te bao bayebi nga bayaka koluka ngai mais ndenge na otoloba na yo ke bana oyo bazopostile balingi changement ya Congo longoni mais okende ngulungulu te vérifier sera ke biso na famille na biso nani azalaka nano mokonzi soki azalaki te kende tuna bamikolo nde banani biso bato toyebi pouvoir wana ancestral naza nganga te naza pasteur te mais olobaki okoinvoke bakufa balamuki osoli na bango sengi eza pouvoir na biso moni bapasteur
nayoki la bango ma mais nazoyebi so vérité pasteur abi azosala délivrance ya mutu boye songolo mais ndenge aza wana demo azotungisa mutu wana ata kombo na ayebi te mais ngai bademo nyonso nayebi bango bozwa nano exemple papa yo oye na ndako nokuti 10 personnes 15 personnes bavandi oyebisi bango olobi ka phrase moko bima na ndako na ngai bima nani akobima bango nyonso bandotala yo na misu azoyebisa na oyo mama ozolo baboye denilesi azosilika asilika na ye parce que ayebi ngai te mais bacho denilesi awa mpena nakopupula ye miso akokufa oui parce que wana makela pa mona basalaka wana tokende na voie normale yo okuti 10 personnes na ndako na yo lobi bima na ndako na ngai nani akobima mais so nalobi ke ngoma bima na ndako na nga ngoma kotala mpe bato oyoki soni abimi bademo baza na ndako ya vie ya motu wana oyebi bango te